na ye kotalisa peuple makambo mibale kobeta mbela na ba service mbela na gouvernement mabongisa mindele la guerre médiatique lelo yo mukolo ya Canal Plus c'est monsieur Bolloré azwa ba port nyonso ya Afrique francophone na Pointe-Noire na Gabon na Côte d'Ivoire na Cameroun na Togo kuna na Sénégal ba port wana nyonso c'est monsieur Bolloré mobomi monene azali ko exploiter ba port wana nyonso ba pétrole ya ba pays africain entre-temps ko participer à ba coup d'état peuple congolais ba service na biso ministre à médias premier ministre président de la République peuple congolais sengeli abi mananzela atomboka contre ambassade ya France trop c'est trop policier ko kangate botika bakende na ambassade ya France bo bakende ko kanga chaîne PA oya télévision oyo Canal Plus na Canal Plus bakomi ko koma Canal Plus RDC Est RDC Ouest donc lokola Soudan du Sud na Soudan du Nord bakaboli déjà Congo botala yango bakomi Canal Plus RDC Ouest RDC Est balkaniser mboka médiatiquement bozo monate bofandi Canal Plus et les garçons na RDCT ko bengisa ambassadeur ya France ko pesa ye mise en garde soko yo quitté relations diplomatiques entre la RDC et la France et Koufa on tozo bénéficier pena yangote et là on y va français basala na Congo ya malonga avec moto et mobomi un criminel un sanguinaire Bolloré na Pointe-Noire aza ko exploiter pétrole ça soit kangi monoko azolo bate po bakolongola ye même chose na Gabon même chose na Côte d'Ivoire même chose na Cameroun même chose na Togo même chose na Sénégal néocolonialisme est aussi la mougonine. Il y a un message pour le peuple congolais les 3 cas Vital Kamerhe Caméléon Katumbi Kabila Kagame basangani pour nous déstabiliser le pouvoir du peuple. En 2020, les conseillers du président Félix Obakoufa ezalaki na yango coronavirus pour média na présidence Kamerhe alongwa mais atika mutu na etilelo o bocha wana na présidence ayebelo côté na média oui même ngao na lekie média ya mokonza mboka Kamerhe mutasimbiamo et lelo yo Kamerhe akanisaka comme président na utosa l'émission précédente abosani ke Kabila pa le bifa zonga Katumbi pa le binga fona zalawana mais bolingo saka na Congo donc Katumbi Kabila Kamerhe Kagame balobi avant le 20 bakwesa mokonzi bokokwesa mokonzi te batelemeli changement ya constitution mboka nini ba changer la constitution te les États-Unis ba changer la constitution combien de fois même na France bolingo sakana biso bomoni Congo bilanga batata na bino te ba mama na bino Popolipo Bokota na ba palais ba diaspora bokota na ba palais ba combattant bokota na palais ba congolais bosa monde entier na 5 continents mokili mobimba bo s'abonner na Congo Dialogue info na sûr et kopesa masolo dialogue esengi boyokani dialogue esengi bolingani dialogue esengi tosangana biso nyonso ba congolais toza na monde entier to s'abonner na Congo Dialogue info esika nini bokomona mwana mwasi oyo aye na idéologie Francine Ngembe. Bonjour, bonsoir na peuple congolais bisika nyonso bozali na yembangu pe na lombangu po oyo bamindele bazo sala avec les 4 cas ezamabe
tout le baranali Kinshasa, pour je suis né à Kinshasa, soki omoni ndoki belela. Na zongi mbangu, na ye kotalisa peuple makambo mibale, ko beta mbela na ba service, mbela na gouvernement, pe ko yebisa le président élu, oyo peuple aponaki, et c'est le choix de Dieu pour la délivrance de notre pays. Boyoki mbano ekwelina Al Jazeera, mabongisa mindele, la guerre médiatique. Bapesi avertissement Al Jazeera, boyi azumbano na ye. Bota la sikoyo, ba français, ba lingara bisote. Ba preuve ezali boye beze bele na lakisa. Le loyo mukolo ya Canal Plus, c'est monsieur Bolloré. Azwa ba port nyonso ya Afrique francophone, na Pointe-Noire, na Gabon, na Côte d'Ivoire, na Cameroun, na Togo, kuna na Sénégal. Ba port wana nyonso, c'est monsieur Bolloré, mobomi monene, azaliko ko exploiter ba port wana nyonso, ba pétrole ya ba pays africain, entre-temps ko participer à ba coup d'état. Lelo yo peuple congolais, ba service nabiso, ministre à médias, premier ministre, président de la République, peuple congolais sengeli abi mananzela atomboka contre ambassade ya France. Trop c'est trop. Policier ko kangate, botika bakende l'ambassade de France, bo bakende ko kanga chaîne PA oya télévision oyo Canal Plus. Na Canal Plus bakomi ko koma Canal Plus RDC Est, RDC Ouest. Donc lokola Soudan du Sud na Soudan du Nord. Bakaboli déjà Congo, Congolais. Yes, on a besoin de misu ozo monate, matoyo ozo yokate, monokozo lobate, bisoba oyo sentinelle d'Afrique, défenseur ya RDC, nazo bundela mabele, nazo bundela pouvoir ya peuple, la voix des sans voix. Bozo monate kaka ba distraction, je peux pas énumérer ça ici. Bozo monate. Bozo monate na Kinshasa, bakinois, bakinoise, bandeko na biso ba taxi moto ba wewa, bandeko ya IDPS, bozo monate, parti au pouvoir, bozo monate, Canal Plus, botala yango bakomi Canal Plus, RDC Ouest, RDC Est, balkaniser mboka médiatiquement, bozo monate bovandi. Na ko senga na ba autorité mboka na biso, Canal Plus et les garasous na RDCT, ko bengi sa ambassadeur ya France, ko pesa e mise en garde, soka yo kite relation diplomatique entre la RDC et la France et Koufa. On tozo bénéficier pe na yangote. Tozo kani na France. Et là, on y va français, ça la Congo ya malonga. Bolloré azo zo ba minerai mboka na biso a transporter oti n'Angola. Tout ça, on va français bazo bénéficier. Avec moto et mobomi, un criminel, un sanguinaire, Bolloré. Na Pointe-Noire azako exploiter pétrole. Ça soit kangi monoko azo lo bate po bakolongolaye. Même chose na Gabon, même chose na Côte d'Ivoire, même chose na Cameroun, même chose na Togo, même chose na Sénégal. Néocolonialisme est aussi la mougonine. Trop c'est trop. Et les loyaux, nazana awa na Kinshasa, na Afrique du Sud, na village Johannesburg. Boye bien ou bien na le baranabino. Mais kende na village Kinshasa, tala la voix du Zaïre. Ezali pena bien protégé. Kende na mausolée à Laurent Désiré Kabila, président Fachi atika ki ango normal. Mais banda makambo mono yo Christian Malanga parlait de la nation bien protégée, Longonia.
Kende na aéroport bien protégé, il y a un message pour les Guinois. Il y a un message pour le peuple congolais. Les 3 cas, Vital Kamerhe, Caméléon, Katumbi, Kabila, Kagame, Basangani, pour nous déstabiliser le pouvoir du peuple. Na lobby on a NON en majuscule. Na lobby on a NON en majuscule. Na 2020, les conseillers du président Félix Obakoufa, ezalaki na yango coronavirus te. Pour média na présidence, Kamerhe alongwa mais atika mutu na eti lelo. O bocha wana na présidence ayebelo côté na média. Oui, même ngao na lekie. Alors, média ya mokonza mboka INC mutasimbiamo. Kamerhe mutasimbiamo. Et lelo yo Kamerhe akanisaka comme président. Na utosa l'émission précédente. Abosani ke Kabila pa le bifa zonga. Katumbi pa le binga fona zalawana. Mais bolingo saka na Congo. Kamerhe étranger, Katumbi étranger, Kabila étranger. Nous avons un enfant de Dieu. Un enfant de papa Etienne Tshisekedi, qui est notre très cher président. Toyebi maman na ye Marthe, toyebi sika kola. Toyebi ninga na ye école primaire, toyebi école secondaire, na ba oya tanga na bangukuna na Europe. Mais Katumbi, Kamerhe, Kabila, bolingi sikoyo croyant que peuple congolais bazo préparer coup d'état pour baba kosabino ba français bazo na kati o Biden anitazo akolongwa le 20 président nyonso ya Afrique ya États-Unis so walinga longola ka mutu moko na Afrique bon Joseph Kabila na longola gede hein boliko kosabatu pourquoi Fatiela c'est le spirituel qui dirige le physique. Le président de la République Fachi est là, sous la protection divine. Le sang de la nouvelle alliance parle en faveur du président Félix Antoine Tshisekedi, en faveur du peuple congolais et de la RDC. Donc, Katumbi, Kabila, Kamerhe, Kagame, balobi avant le 20, bakwesa mokonzi, bakwesa mokonzi te. Telemeli changement à constitution. Mboka nini ba changer la constitution te. Les États-Unis ba changer la constitution combien de fois? Même na France. Bolingo sakana biso, bomoni Congo bilanga ba tata na bino te ba mama na bino. Kamerhe, ton père était voleur na Kadeko pe Kadeza. Balongoli ya bachea kiz so balongoli musala bisengimani azaki directeur ya na cabinet ya maréchal atindi esika mususu muyibi ton père. Et toi tu as hérité de ton père. Mais c'est Vital Kamerhe, tel père tel fils. Alors maintenant Kamerhe tu ne seras jamais président na RDC. Kamerhe n'a besoin de sa vidéo à moté Katumbi. Botala mukolo Joseph Kabila a prêté qui serment costume à beta à l'attaque. Et les qui na munene maboko et les qui na munene bota la morphologie na ye rwandais après meli ba dirabolin ba betie ba tonga morphologie est changée mais il est le sang c'est le sang de Rwandais touti. Kabila a comme milliardaire na mboka na biso et Kamerhe tu crois que tu deviendras milliardaire et Katumbi est devenu milliardaire na mboka na biso, un juif zambien. Et vous croyez que vous allez jouer avec le peuple. Mais dans cas moi, ma église, les réveils Bovandi, Kimbangiste Bovandi, même l'église islam Bovandi. J'aimerais vous dire quelque chose, et ça c'est pour vous rappeler. Révolution, changement, et où takanabasal nanzambe. Racisme ezalaki na mboko yo na États-Unis. 100%. Mais Martin Luther King a telemi a bondi, il a payé même na liwana ye. Lelo ezana na kolba même 3% yesu ndenga liboso te. Toye na Congo. Fumu Kimbangu, le prophète Simon Kimbangu a telemeli
bonyoko l'esclavage en mboka na biso akufi lelo échangé na génération na biso on nous a imposé par les occidentaux ce monsieur rwandais touti Laurent Désiré Kabila est mort bolobi moi na nemta remplacer ça la pour moi nous Congolais son neveu avait refusé bazui Kagame Abibocha Joseph un immigré clandestin. Il n'avait même pas 10 dollars dans la poche dans la côte de Congo. L'homme de Dieu, 2 ans après, 2003, l'archevêque Coutinho, dont je suis le fils spirituel, a lobby la République est en danger, sauvons le Congo. 2004, le pasteur Lukusa perd son esprit à Lubumbashi, à Telemi. Révolution dans la bassine Nansambe. Église de réveil, pasteur Ejiba, dans le bon Mounoronine. Église de réveil, bon longo la pasteur Ejiba. Azo mérité. Est-ce que l'église n'a pas sécurisé? Et c'est l'église de réveil. Bon longo la pasteur Ejiba. Hein? Bon tchata pasteur Mukuna, président église de réveil, beaucoup moins n'est pas pour téléma. Catholique, il y a un opposé à Nzala. Mais bien l'église de réveil. Bande konanga ba kimbangiste. Bande konanga ba islam. Hein? Bouvandi kaka boye basaka na kanabino. Ba étranger, botanga na Deutéronome mon père cause la présidence de la République. Et aujourd'hui Kabila, Kamere, Katumbi, Kagame, basali front commun pour éliminer le président de la République. N-O-N. Et ce que je veux vous dire, ça va vous choquer. Moi, si il y a Ngobila, Azar Rwandaise, Boyebi Ango, Bato Baye Barate Bayebi. Moi, si il y a Fortuna Bissele, les Rwandaises, Baza Bama passe à l'Egna Goulout. Basali, même maman première dame a yebi, Temengana yebi. Pour je suis un flic, je suis un homme de Dieu, je suis un homme spirituel. Ba meki maman première dame na ba question, bazo solo ba boaki, ba moni première dame alingi mobali na ye fachi ba kokite. Miyeko ya bete ke ba mituna batuna kaina les deux femmes là ba rwandaises, eza mituna posoke ba boni ke espace ezali bakota. Bakota osala nini? Ba pesa ye poison aboma mukonza mboka. Ba ngeba leka na nzela ya première dame Denise Nyakero. Mais baloba ne boye vis-à-vis. Première dame Kanisa Masolo msubo vandi boye. Moi si ya Ngobila Rwandaise touti. Moi si ya Biselele oyo bosolo laka. Eki ba question piège. Bazo beta Masolo batu mususu. Nzoka ne bazo mekayo. Mais c'est le président Biselele c'était pour Kagame. Yes. Baroko Kayote. Tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi pour la délivrance de notre pays. Coup d'état, bomeki na premier mandat simbité. Na deuxième mandat, bomeki eko simba kapete. Kagame, Kabila, Kamere, Caméléon. Lelo komitala lelo amida. Akomi ko bela pamba po akanga na téléphone na yo. Ozo sangisa nzoto avec un des familles de Kisombe. Bino bokansi na bo pratique na bino wana nde boko koma bakonzi. Le seul président où il a commis président Sakosimba Kisi, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Il est chrétien. Félix Antoine Tshisekedi, il est chrétien né de nouveau. Son épouse Denise Nyakero, elle a distingué chrétienne né de nouveau. Mais moi si Abiselele, na moi si Ngobila, bamibali bamelami bakani tozo été to mekaye na mwasi basi baina bamituna moko ba question piège batuni bamoni alingi mobali na moye ba proposer ye ndikila tshela mobali ezate. Peuple congolais tango koki ba population kinoise botelema bo la kisa kamere ke akotikala kozala président ya RDCT tango ekoki bolakisa Nyarugabu vitna oyo Ruberwa tango ekoki na c'est regrettable na monsieur Fayulu okokutana na Joseph Kabila en Afrique du Sud pobo solo la nini, ça c'est regrettable. Dans la vidéo Mogo, j'ai suivi le frère, c'est le pasteur sans rival, pasteur
Bakole abunda en Afrique du Sud, la guerre médiatique en Afrique du Sud, nandimi mpaka Feli personnam ba combattant, nandimi John Sokora auto tikabiso personnam, nandimi combattant Dieu personnam, na président Michel personnam, bangone ba bandi combat en Afrique du Sud. Mais combat médiatique, il y avait deux hommes de Dieu. Les prophètes surnaturels, imbiélisés que je suis, avec les pasteurs Bakole Bobé Angela sans rival. To tombola combat médiatique. Mais à l'obélo comme important. Comment média y a présidence? Et Zalanama Boko y a INC. Et Kamere, a même pas prof Fachi. Papa Leki. Monseigneur Mulumba, Akufa, Kamere, Kabila, Kagame. Liste nyoso boyebi ba kufa na présidence na 2020. Ba Jacques Ilunga, Kamere, Kagame, Kabila. Bakosi na média oya bango oyo bazo diriger le présidence. Tolo bate banani Kamere, Kabila, Kagame. Mais non. Monsieur le président, talala no média na yo. Olongo la batoyo. Nanina l'exa élément très important. Pour tout comme appelé bandeko to sunganaka. Bandeko nanga ba congolais to sunganaka. Moninga sale loka kitoko olekisi yango. Et ça important. Zela. Tolanda. C'est la maternelle, professeur à l'université. En côté, c'est la maternelle. Mais maman, elle n'a même pas de diplôme d'État. Elle a quand même brevet naïe, à toute la sagesse. En côté, c'est la maternelle. Pour le massif, on va beaucoup. Alexis, et ça dit combien? Ça dit combien? D, bravo. 1 plus 1 égale combien? D. Mais professeur à l'université n'a plus ce niveau-là. Il y a beaucoup de communication plus presse. Tout sentir. Alors Eric Nindou, comprenant cela, a Tiki Moutou, on a déjà doyen dans ma solo, on a pas Giscard. Il y a des cas autorité morale. Sur les séniques, à l'école au balai, à briller votre français. Alors, Giscard, c'est l'UNC. L'UNC gère la communication du chef Fachi. Pendant qu'on sait que l'autorité morale de l'UNC n'a jamais été pro-Fachi, malgré ma coalition, malgré ma Kikash. L'autorité morale de l'UNC est contre le changement de la Constitution. Ça, c'est la vérité. Et maintenant, la campagne pour le changement de la Constitution, que fait la communication du chef? Pendant que cette communication est gérée par l'UNC, ça fait mal, très mal. Ma réalisation, il y a beaucoup de pendant tout un mandat freiné. Parce que c'est l'UNC qui gère la communication du chef. Donc, INC, monsieur le président, a géré la communication. La grande réalisation et ça le programme na l'intérieur. Biloko zo Salama, Université de Kananga, Université de Lubumbashi, Nzela yango wana bazo sala, Angola ti na Villa Kananga, misala minene sala man intérieur. Et on a été pour caméra aniati yango. Monsieur le président, tango koki, bateau basunga kiyo bazali. Je dirais na Belgique, na royaume à Belgique, mon jeune frère Jano Kabouya, asali Moussa Mounel. Yende mutabimisa na Europe, Moïse Katumbi. Mais atike Moïse Katumbi na mbongo ki moyibi ndenga na tika Moïse Katumbi. Alanda yo, mais aza crédité te Jano Kabouya. Quand j'ai appris cela, j'ai tellement regretté. Je suis désolé. Pascal Yewana, sans rival, en tant que ya awa na opposition,
c'est Pascal Moutazalaki toujours na kosalo interview na évité sur asa accrédité, je ne crois pas. Ndeko Eliezer yewana azalaki na yo mais lelo ba pro Kabila ba pro Katumbi ba pro soki banani tout autour na yo ba on ba zolia mbongo. Mais non, même na Bible lobi l'ouvrier mérite son salaire. Le biso to zoloba pour to zala amour ya patrie. Pascal Bakole zoloba pour zala amour ya patrie. Jano Kabuya zoloba pour zala amour ya patrie. Bana nangai o bazana Kinshasa wana ya IDPS ba telemi na ba coin ba zoloba bazana amour ya patrie. Pasteur Guili, mon fils, il est mon fils dans l'église armée de victoire. Azoloba, il a l'amour de la patrie. Guerre médiatique, et zandenge moko na ba wazalendo na ba bazana front. Tala le canal plus. Beta canal plus au mona RDC Est, RDC Ouest. Basa loko la Soudan du Nord na Soudan du Sud. Bo te la bango mokanda pe ba kanga chaîne wana na mboka RDC. Bolloré a bomisa batu na Afrique francophone. Et Bolloré azalina Kagame, Bolloré azalina Kabila, azalina na Kamere, azalina Katumbi. Plan na bango nyonso zali bakwesa président Félix. Na lobela kabino année passée ba arme et ses quotas. Batu esi ba quota na ba visa volant na ipsa kabino. Na batu ba quota mokonza mboko yaza en face na biso contre nous sasu. Oyangola contre nous na beta lisolo. Pongai pour l'amour de ma patrie, je n'aurai point de repos. Alors na félicité ba service na ndenge si bo kangi ba terrain na gosenga na ba député bo la motion ya défiance balongo la Kamere président Assemblée nationale. Président, on le va qui Kamere choix na yo même moni peuple aboyaki peuple a raison. Oyo Sama Lukonde baloba ki président le Sama Lukonde banda vandi wana baba Amélie Pema président ya Sénat eloko ni asala eloko te changement constitutionnel zalikoya commission ezokota Kamere Katumbi Kabila Kagame boyokani boboma bato bakozana commission wana ya liboso professeur Mbata yemi balé professeur Njoli bokani boboma pese sanga po senga ki akota na commission NON toko telemela bino bobomi tous les conseillers na yakene ko kufa kuna na ba pays na bino ba nilotique na Kenya bobomi ye tout bokokate. Debout congolais, sauvons le Congo. Tango zifoini. Di badjaku kumbana. Sayi inenea. Tango ekoki. Tosi kolamboka. Église de réveil. Bolongola et jibazo kokate bocha pasteur moukou dans l'église de réveil. A sensibiliser batou. Pona etali. Changement ya constitution. Catholique a telemi à l'équipe de l'église de réveil nanina. À l'équipe de Nakotika la simate. Pasteur Pascal Bakole, courage sans rival. Akoko kayote Kamere. Loba akoboma yote. Atindaki bat na 2013 babomanga. Bakara batwana basala 6 mois en prison. Bapesi mbongo na Joseph Kabila. Ba libéré bango bapesi bazoki bel. Akoko kayote abet sa film bazoki sa yo. Pascal Bakole sans rival. Allez-y. Jano Kabouyak. Allez-y. Les autres, allez-y. C'est notre patrie. Tout ça, nous balete payé za la kaka moko. Kabila, Joseph Akokufate. Kagame, Joseph, plutôt Kabila, Fatia Akokufate. Kagame, Fatia Akokufate. Katumbi, Fatia Akokufate. Kamere, Fatia Akokufate. Président Azara dossier dans la mesa. Il a compris que Abandai ko Zelandinga Lobaka. Amoni pena que oui, oyaza ndoki. Batutu basala politique la terre à papa Etienne Tshisekedi bakoma ba président. Yo ozali Rwandais Hutu. Ton nom kazalaki général et pas Biarimana. Okoma kaka o mushi ya ozali Rwandais Hutu. Les locaux homosexuels.
Amide oboyi Amide. Ozui mwasi, ozuna mwana. Soraya. C'est ça. Baki sinabino okokomaka présidente. Kamere. Lisu likolo na lisu. Bandeko nanga na kini bobima. Bolakisa kamere ka kotikala kozala présidente. Tokutani na mbalasima. Canal le plus et les Karasusu tena El Djadjira. Merci. Oye na société belé boyoka nesate tokoma na ba foyer ndenge moko papa na maman dialogue esate ekoma lobi mwana bimi faser akimi ndaku mwana komi na balabala mwana kongola na wenze pour nini dialogue esate na ba foyer omoni lelo mindele basanganaki basali héros mbongo ekomi makasi mpona dialogue nde esali dollar lelo esala makasi dialogue nde esali lelo livre sterling ezala makasi yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso dans tout ça dialogue eza unitaire tchachikicha Congo dialogue tosaboni biso nyonso na Congo dialogue sérieux